Zandenga JDK John Diamonica Nzambe ya mwana moke viens dans mon port mokonzi Koffi Olomide les jeunes patos Ornella Yowa Kabongo JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonica mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbala na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi ye JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil ya malonga ozo sunga mokimo JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto Mbote na balandino sur JDK mopao mokonzi soda ya poto. Merci na patience, merci na confiance et fidélité oyo bopé saka soda na bino ya Mikili. Bandeko, je vous love. Je vous aime beaucoup. Pourquoi je vous aime beaucoup? C'est parce que nulle part ailleurs Borozwaka d'informations au nazo pesabino, surtout en matière ya mikanda. Bande konangai tangu na yaka pona ko alerter, pona ko informer bino oyo boye bakite tout simplement parce que na kati ya communauté congolaise toza na bato belé batanga raté banda ba information te. Na yebi na minute na zo baboye na yebi place bozali bo kamwa na yebi ondeni na yebi place bozali on so na noko de show le Terminator na yebi singa soda ya poto na minute yo basana banda kote banani ba congolais Atunieme noko baza wapi alobi soda ya poto JDK mopa mokonzi na minito bana banganda. Information obiso dozo pesa bango bana banganda ba olia banta bana bango ba mena masanga na bango o eza na ngoma beti. Mais na libino di solo moko o intéressé batebele ba sans papier. Ba sans papier bo vanda bolanda et surtout bo émission yo et sunga bande ko belé. Ande konangai tangu soda ya bino Mikili ya boye ezalaka na intention ya kosunga. Ezalaka na intention ya kosunga. Po soda ya bino Mikili biloko nzoto eza kokoka. Nalinga tolobela bino e mo vérité pour bo comprendre que ezalaka nango jalousie, ezalaka nango motea mabete, ezalaka nango contre congolais, ezalaka nango ennemi ya congolais. Quand on a un masolo boye, to ba confrère na ngai bandeko ba na masolo, ezaka pona ko alerter na ba o ba yeba kité. Neti li solo na yibino lelo e belé boyebi na bino te. Mais mabe ya congolais zaka ke qui te tue. Alors bandeko avant que musika na osenga na bandeko bo s'abonner massivement na chaîne na bino o eza ya biso nyonso na kombo ya JDK Mopao TV. Awa masolo pembe masolo vrai vérité. Ah, vous avez une bonne adresse. Ah, je vais ma solo ou les ma solo moko crédible. Et ko sunga yonde konangai.
koya kosala tetu te, koya kotia mutu makasi te, nga naza na mokanda. Bandeko na ngai bato ebele bazopekisa ngai. Babi soda ya poto koya kose justifie te, koya koyebisa bango mama mikanda te, puisque balingi koyoka te tika bango te na otika bino te. Boza yanga nayebi ke bokosabone bamama oyo bobengaki semaine elekaki mpona kokumisa mwana bino soda ya poto, mwana ya Besingombe, mwana ya mama Lufungula na ya papa Lia Alphonse. Merci beaucoup. Merci beaucoup na soutien, merci beaucoup na Chweke, merci beaucoup na Zwaki. Kokaka ndenge ezalaka na Zwaki. Nzambe alola abakisela bino, apambola bino. Anita Molembeki banita merci na monaki. Mama Gisèle Kumu na kati ya Poitiers, Nzambe apambola yo na monaki. Président Yemei na kati ya Le Mans 72 Koyate. Bienvenue Bianco. Merci na soutien. Nzambe abakisa apambola. Ba o nyonso aiko maneno otema ya mama Hortense Nadeka. Merci beaucoup. Nzambe apambola yo. Pasteur Gilles Bodibanza na Caroline du Nord. Nzambe alola apambola yo. Pasteur André Pedro Mumpaka na Mantes-la-Ville. Nzambe alola apambola yo. Ndeko nyonso tu oboza osunga soda ya poto, oboza na intention osunga soda ya poto, bozanga te kobenga ngai to bozanga te kosalaka nde bosalaki. Et puis ko souhaiter un bon rétablissement na kuluta ngai autei koleka na opération Gentini et Fonja na kati ya mboka Suède. Merci beaucoup ndeko ngai, bon rétablissement. C'est là maman ba mbote belé. Bandeko ndeko to ya boye na ipona préciser le moko. Oh, peut-être, Batumi va faire un remarque, voilà. Les Kamamabanga. Bandeko na ngai mabanga, boyoka, batebele baloba yango, mabanga, ezalaka mbongo. Soki lelo ba musicien ba boka batu, ezalaka pona mbongo. Musicien ko boka yo jamais. Jamais musicien ko boka yo ofele. Ayebi yote, amona yote, akino boka yo ofele, jamais de la vie. Bato nyonso boyoka baboka boka na misiki apesa mbongo na bango. Alors, koboka mutu ezali ça dépend. Monsieur ezala connaissance. Neti maître Alain Lyon na Sanois 95. Ezali ka connaissance, ezali mutu na kati maître na pena donc voilà oyo basimbi sécurité ya soda ya poto. Maître Nico Jack Bauer, bazali bateau, c'est-à-dire bazali na ceinture ya sécurité ya soda ya poto, ou abengi staff ya sécurité ya soda ya poto. Ya on boyokara na boyokara bango. Alors ba comme musu boyokara yokara ya di bateau yo, apesi moi Chweke na ye, moi 30, moi 50, moi 100, moi 200, moi 500, to be on va moi, mais ça ba mbongo ebele. Alors, bo sala nga ba remarque wana mingi te parce que nenge ozala boye, osala nga remarque na boite na yokaki, mais banda nazala ko bwaka yo ti lelo na no pesa ngata 1 euro te. Banda ko bwaka yo ti lelo na no sala geste moko te, ni bonjour ni merci. Mais na moni ka comme par hasard osala nga remarque olobi mabanga eleki ebele. Mais yo pose à kati. Et c'est vraiment sérieux. Et c'est là que nous avons thème à malam. Nous avons dit avant que nous sika na émission oyo. Nous avons fait une remarque à l'obi. Ah, il y a yo ba libanga na ye. Mais mon collègue libanga na yete à l'obi. Ma bangue leki belé. Mais na mane ko boka yo o pesa te loroté. Alors ba on a boka kawana o boyo kaka ba chéri Paul Merbo na Chartres 28 basunga soda ya poto. Tata mwasi ya bana mama mami Charlotte Ntilu na dro basunga soda ya poto. Ba kombo boyoka yokaka basunga soda ya poto. Alors, à un moment donné, tu vois la vérité, tu vivre dans ma banga. Alors, quand on a bête sur moni 5, 6, 7 non, et ça va normal, et ça va pour na batouana, bana posape, bayokara, bakombo na bango. C'est tout. Donc, on a ma bête, et ça va na cadre, n'a pas recadrer moi mouké, mais c'est vrai que ma banga peut go yekate.
toyoka ba conseil na bino, merci na ba remarque na bino, na ba reproche na bino, et ça ka malamu mingi. Voilà, nzambe alola apambola bino matondo. Bandeko, na un sujet moko erosunga batebele ba sans papier. Alors, ngai na ndaka d'information, ngai na li mwana ndako. Soki na pesi bino information te, nani aopesa bino information? Soki ngai na sungi bino te, nani akosunga bino? Puisque communauté oyo, ba réseaux sociaux oyo, tout le monde a ba TikTok ya ba Congolais, na ba YouTube ya ba Congolais, yaka na mitakala, ma finga, ba rando, ba bêtise, ba vie ya batu. Oyo eza ko apporter biso eloko moko te. Mais sur la photo, na jeu la bino ma solo, oyo ezali ma solo ya vie. C'est-à-dire que, veut dire na lobanini. Awa la photo, il faut uzana mukanda. Sur mukanda ezate, vie na eza limité, makam na eza limité, okomi keba, moyo bima ezate. Nana yebisa bino boye. Nana besoin que Belgique te, nana besoin que les Suisse te, nana besoin que les Hollande te, États-Unis te, Canada te, ceux qui peuvent Congo, ceux qui wapi, nana ngo besoin te, mais les gens na mukanda. Quand vous l'avez fait, qui s'ayon nzela wana posa na mukanda te, yozo binga za jaloux, olobinga na za fiti, olobi ngai na zaboy na zaboy. Non, bandeko na ngai ba Congolais, tous en a conscience. Tous en a conscience. Léon a joué la nous du solo oyo, est-ce que yo yebiango o yebite? Peut-être que sunga ndeko moko boye, oyo ana premier mukanda, oyo asaka na bâtiment, asaka na restauration, asaka aide aux personnes. Mais yo peut-être que sunga nango yote parce que yo za na yo mafu, yo na yo mutaliboma, wala na kolena fulu, yo na yo muto salate, pour na kata communauté oyo, bolingite to yebisa no la vérité. Bolingite 90% ya ba illettré. Babruti na babruti, ba idiot na ba idiot. Moko ya olobi na ngai so da poto, yo zo perdre crédibilité na yo parce que ma finga eleki trop, mais na fingi yo na nini. Na zolo ba qualification na yo. Eloko yo sali. C'est-à-dire que si vous allez mutu, vous allez maïna makila, vous allez que raisonner le rôle à mutu, le rôle à soleil à poto, le rôle à Déche de Nar TV, le rôle à Radio Le Collet, Christophe Pelende, le rôle à José Yung, l'homme simple, on a que, on comprend le même qui est tamola. Mais si vous allez que mutu, le kaka oe mutaba nganda bantaba. Ba musique, ba concert, comme une robine, ba TikTok, ba bêtise. Nganda ntabeza ma bêtise. Quand on met la paix, ça m'a bêté. Mais là, avec modération, et nous, on vient de tabaper avec modération. Maintenant, on a permis de conduire et commis grave. Nako koma, na makambo ya mikanda, ya ba sans papier, mais nazo lingana, épinglé, ba bilo amike mike, oyo na kati émission oyo, makambo permis de conduire, ba commis, kotale la yango sikoyo, na plaque numérologique na yo ya voiture. Plaque d'immatriculation na yo ya voiture, bandeko na ngai, mbila obeta kaka, aoyeba soki ozana permis, soki ozana assurance, soki ozana contrôle technique, soki ozana mukanda. Bandeko na ngai, yo zaka na voiture depuis, na mona kayo wana. Na mona kayo zoka voiture, otamboulaka, mais ozaka na permis te, ozaka na mukanda te, ozaka na assurance te, ozaka na loko te, mais ozaka na voiture yo tamboulaka nango. Na ila koyebisa yo keba, na opekisa yo te, mais na bino ka keba. Ngai so mona nga na tamboulaka na voiture, parce que nga na za yo koka. Na utika na tongo ya lelo, na assurance. Kosolana, ba assureur na ngai, ba expliquer ngai, ba loi mosusu ya sika, oyo etali makambo ya voiture. C'est-à-dire que, bandeko na ngai, France eza ya kobeba. France eza ya kobeba. Boyo kaka. Nakozala ennemi na yo te. Nakozala na jalousie na yo ata mokolo moko te bandeko na ngai na lingi boyo po comprendre likambo na ya kaka kosunga bino. Na linga kaka mutu nyonso tu ndenge na lobaka azala lokwa soda ya poto, ozala na mokanda na yo,
ozala lezi ya otambola ole okima bambangu kima rambila okenda koboka makana basene na bamai kokende kokufa non obimaka te bando ya ovoyagera te mpona nini parce que mokanda eza te sikoyo yo ozokanisaka ngai nabimaka te mponga te ngai nakobima so nalingi ngai nakomata na voiture nyonso oyo nalingi mpo naza na nga ya kokoka yango nalingi mpe yo ozala lokwa soda ya poto ozala ya kokoka ezaki jalousie te ezaki motema mabe te nabanzi mama Jeannette na Sarcelle azokomprendre oyo nakoloba bandeko na ngai prenez conscience tala bauti korefule ndeko na biso bandeko na biso ebele bautaki concert na ING arena oyo ya Bruxelles concert ya Ferregola aza na mokanda na minute oyo bakangi bango surtout barefule bango na Congo moko ake kobombana na pigeon kuna soki na malweka soki wapi akimi bumbu place ya kolala eza te fufu kolia eza te sikoyo baza kotuna conseil neni ya kosala mpona koluka neni ya kozonga bandeko na ngai réponse ni bolingi napesa bino boza bana poto na refule bino oyebi ndenge poto ezalaka ozi osali plus de 5 ans boyeba ndeni basalaka badémarche mpona kozonga sino te botuna ngulu elobi Desho Bernard TV le Terminator botuna ngulu sino te botuna bamusicien oyo okendaka baconcert na bango basalaka ndenge biso bakangi biso po tozonga so barefule biso na Congo po tozonga poto basalaka ndenge nini bakoexplike bino parce que nga nazoloba tous les jours bozozwanga ennemi na bino bozozwanga moto ya lokuta bozozwanga yi bozofinga bakombo nyonso ti kofinga na mama mama Lufungula azomona pasi et pourtant na minute oyo azopema na kimia mais kimia eza te mpona bino kofinga eleki Silva Biangenda yo toza kaka olela otuna ngulu mukanda wana ngai nalobi ngai soda ya poto nakolakisaka nazalaka soda ya poto baformation na kota baexamen na pasa bamakambo na sala mpona koma place nakomi lelo nakolakisa yo ke mukanda wana ngai nde naokanga yango oya osenga pardon na miso ya bacongolais okosenga pardon na miso ya bacongolais toza awa. Alors, bandeko na ngai barefule bango 5 na mwana mwasi moko na banzi bolandi émission na salaki et puis ndeko na ngai confrère Desho Bernard TV le Terminator auti ko sala émission kitoko alobi kitoko vraiment na sepeli. Alors bino nde bozwa conscience te aka ko alerter. Alors na ina masolo ya ministre ya intérieur Bruno Retailleau a été loba récemment au cas où il y a n'est pas informé yo sans papier bokomi na droit il y a avocat en France gratuitement, c'est-à-dire nous avons le sans papier nous surtout oyo azangi mukanda vraiment azangi mukanda na oyo nyonso tu asalaki makambo mikanda ebeta poto boyoka soda ya poto malamu bopartage video oyo alingi kobenga bobenga na bino kandi bobengaka na koyamba bino na kimaka telefone te na koyamba bino na kooriente bino na kodirige bino na koexplike bino na biloko ya mike okau oyebaki te ebenga na raison moko valable kobenga te na bamakambo mosusu benga po oyeba neni basalaka parce que yo ndenge oza wana lokola boyeba na bino badémarche makambo mikanda te po boza ebele na démarche mikanda boyebi te mais boyebi ndeni bakenda kolia nganda ntaba na nganda boyebi ndenge nini bakenda kolia ntaba na nganda boyebi ndeni bakenda komela masanga na banganda boyebi ndeni bakenda ba concert boyebi ndeni bazwaka nzela ti Belgique ke concert ti soki Suisse ke concert soki ti Hollande bozozo ba avion boke ti bakini kokende ba concert botambola boyebi ndenge basalaka yango nyonso mais makambo etali mikanda ba démarche boyebi te atala nazwi koyebisa bino boye boza mpe kobudenga boza mpe kofinga nga boza mpe d'accord na nga te mais ba démarche oyebi te ndeko na ngai oyeka poto ya lobi awa ya ba 2000
moto aya kala zo nga peso conseil ya expliquer yo olingi te ote yo ka jaloux oza ba jeter jaloux ya nini yo oza na nini on a keza jaloux na yo vraiment bande ko ngai to za pe moi batu so de ko to na la répéter na lolo ba ngai biloko nzoto za okoka so simbi koto nyo za okoka awa nyo za okoka nyo za okoka nzoto biloko ya nzoto za okoka ndeko na ngai nazani loko ko banga te nazani loko za jaloux na yo te car ndé boza ba complexé boza ba tumo boye et aka ndenge ki congolais voilà bref et na loba que l'état a formulé la porte a pesi chance une seconde chance na bandeko yo sans papier alors alobi boye mutu nyoso mukana na ebeba azana seconde chance il y a aide juridictionnelle. C'est-à-dire que soutien, il y a l'État. Ce qui est OK, pour le avocat. On a un avocat, faut qu'il ait naba. Maison, il y a un avocat, on va bien les barreaux. OK, soit OK, la palais de justice, OK, écoute, on a procureur de la République. Aussi, bah, que Nazan a problème avec Kanda n'a débat, mais comme ça là, renouvellement, il y a dossier. Mais comme ça la relance, il y a dossier n'a la dossier n'a oh il s'est koufa. Malobi n'a que l'État a ça au sunga, mais il faut passer par les avocats avant avocat, on est aux habits sur un bon ébélé. Le lot est commis gratuit et pas avocat, mais avocat est l'État. N'a précisé bien. Au cas où il y a des vous comprenez toujours na couloir qui mouta. Au cas où il y a des n'a bien avocat, il y a l'État. Mais il y a un avocat d'office. Je vais vous expliquer que rapport à l'élément moqué. Mais éviter que les cailloux. Vous comprendre que l'État a formulé la porte après 6 secondes de chance. Abato bazanga mikanda o mikanda bon c'est débat kope kufa okola musa kope okola musa masolo mais à condition que aux un avocat avant il faut le mbongo siko mbongo ya sunu besoin te il faut que là na palais de justice que luka okutana na ba kontina kati to okena maison de barreau na ba centre ya ba avocat bazalaka okei ko sona ba masolo à condition que aux alana justificatif Ozana et l'autre mot que je veux aider Oli bango loi sika que ministre de l'intérieur mtalobi ezabo so on dit mangate kota na ba réseaux sociaux kota na ba internet que ndoko fouiller que ndoko luka ozui d'information pongale na opeso boyo monanga que voilà ezaye mutu mwindu congolais en tout cas vraiment méfiance confiance ezate alors si on y confiance à makasi kota na internet que ndoko luka. Donc, bah, faut lui porte une seconde chance. Et deux, bateau nous sommes besoin au KITEF. Nous sommes besoin au KITEF. Obligation de quitter le territoire français. Boye baké, besoin d'une seconde chance, il y a pour relancer le dossier na yo, il y a pour ça la recours. Recours na yo, et ce senga 50 millions avocatés. Et senga yomoko oye ba kosala recours na yo na ba élément otobengi complémentaire. C'est-à-dire au luki ba élément ya mike au compléter na dossier na yo, o kosala recours na yo pona okitef elongwa bako kotala dossier na yo. Ya misatu ezali bateau basala na restauration ou basala na ba bâtiment na ba obazana ba aide aux personnes âgées ou aux personnes handicapées. Bozana droit lelo na minute na ba bino boye ya ko sala demande ya renouvellement to ya relance ya dossier un André tam sous ni eza moi alinga tam sous na ba to ça question personne âgée ou bien personne avec handicap. Batouana, bazasu na droit besoin que pour libosser zalaki na loi libosser zalaki avant au ça la demande à Mukanda, il faut aucun pas ya patron na yo. Il faut trouver un employeur au yo OK pas na ye, yé à ça yo demande ya Mukanda auprès de la préfecture.
mais la loi sikoyo il y a Bruno Retailleau ministre intérieur et à sous-bomoté. C'est-à-dire on a besoin d'un patron à yote, yomo ça va démarche na yo auprès de la préfecture, toujours avec les éléments complémentaires. C'est-à-dire bah faut la porte, bah si chance une seconde de chance. Yo ndimaka te, yo lingaka ko ndimate, en tout cas ils a problème na ngate, ne que no oh ils ont information ngana zana yango. Nazana yango awa. Nazana yango awa. Nazana yango awa. Mais na lingi mbaloyo ko se justifier sous te. Na lingi yo mo comprendre que yo mo comprendre que mon noir bana yo est vrai. Na nango awa. Yeyo azoloba. Yeyo. Ce qui ont dit Barangate, ministre intérieur, Bruno Retailleau, Aouti Koloba. Kaka awa kalamini awa, na fin du mois, et à mois de mai, Aouti Kopesa, mitindo, loi, que voilà, pour l'immigration, pour les sans-papiers, on va faire un bâtiment, restauration, aide aux personnes, personnes âgées, personnes avec handicap, bino tout bon à droit, il y a recours, il y a mukanda. Mais il y a une orientation, il y a une démarche administrative. Voilà, on est là, lelo, yamgoana, bandekonangai. Boteninga rigueur te, eza makambo de la vérité. Na kosuka nanga awa, vraiment bandekonangai, na ko pesa mbote nangai rapidement, na le justicier Dijano Mfitu, na katia colonne, Bambote na yo ebele na pesi Dorothée mafuta ya Dorothée na kati ya Bordeaux dans le 33 département 33 la Gironde et puis na kobakisa mbote na ngai na Samouraï Manzau l'italien le grand sapeur na pesi mbote na ngai na les rassembleurs Gianni Kabwiku Paris Centre ba mbote na yo yango wana ba mbote na ngana ya Médard Kitenda na Épinay sur Seine ya d'Alliance Mbabu ya José Mbambi Kitenda na Évreux na pesi mbote na ngai na ya Guibert Dibonza le monument ya Caroline du Nord motema ya Mama Geneviève Dibanza Rose Dibanza na musungi na ye Chiko Kanyeba ba mbote ebele na kobakisa bambote na nga na Jerry Lubaki na Mama Louise na Bruxelles na pesi Nina Exotique boutique na Arpajon bambote ebele sans oublier Patrick Koulosa na kati ya Arpajon na 91 na Essonne bambote ebele bandeko na ngai na koyebisa bino boye bokeba France eza kaka na kokende na kobeba Bokeba, prenez conscience. HMG Hermano Miguelito bambote na yo yangwana nzambe alola pambola yo. Bandeko na ngai na banzi na pesi bino surtout bambote Frédéric Ntsumbu bien na Jean Badra oza ebele en tout cas oyo bolandaka soda ya poto partout dans le monde. Maman Clémentine Louaka na kati ya Kazan na Russie ba mbote na yo merci beaucoup maman na vraiment otika soda ya potote nzambe alola apambola yo en tout cas vraiment bandeko na ngai est-ce que vous allez ya tati malonda na Marli Gomon adorable adoré Kabeya et puis Rifin Manioka na kati ya Paris, Charlie Kounioka, Oyo, il y a le champion Martin Owono, Bambote Nao na Saint-Léger, et Nabazi na Usuka Awa, vraiment Nzambe Alola, Apambola Biso, Apesa Makasi, Ndofula, Bandofula, Afon Ndofula, Mampuya, monsieur le maire, le Bokomese, il y a Bandal, l'honorable Bambote Siko Zali, Monique Kassi, Soso Yamboka,
En tout cas, Bambo Tenu Skozali, merci beaucoup. Et na reçu qui ça, voilà, la bande de connaissances Bolinga Soda Poto, pour s'abonner, ébélé. Nzambe alola arutika bisote, to comme la prochaine émission. Ciao, ciao. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonika TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.